Salut. Je vais aborder ce sujet moko ya mokuse kaka. Maman moko atuni nga question. Alobi maman ngai ni naza bonasaki 15 ans na libala mais na botité. Na kati ya 15 ans libala na botité donc na bimaki on dirait inutile na kati ya libala wana. Mobali ayekotika ngai ba famille boy ya mobali boy aki obala mwasi musunga pe na tikali ça fait déjà quelques années yango na vandi mais voilà ba mibali bazo ko senga nga loboko mais nazo banga pona kenda libala pona zo mona utilité ya bo mwasi na ngate donc est-ce que moi sur le kola ngai ndenge pe na boti na ngate na âge na komi nango voilà naza pe utile naza pe mwasi oyo akokoza considérer mama oyo oza na ka Olanda nakopesa yo réponse mama muto poza na ka oyo fungwa matoi na bina yo mama kobota na mokili e akape don ezaka pe don eza mutu musu vraiment don mabota kobota epesa me na mutu nyonso te même ata ba mibali musu nde baza wana abota un peu mobali boye donc voilà abimi na mokili mais nzamba pesi mabota te abengami te ke abota donc déjà il faut kozala nango na mutu. Deuxièmement kobota te na mokili ba musu eza baka musu il faut olanda traitement mais musu pe eza épreuve oyo ekoki koya na vie ya moto mwata mususu ekoleka nango tozomona ba masolo kola ya ana o azali kobota te abondeli asali vœu nzamba apesi ye Samuel après sima Samuel aboti subana ebele ezaki épreuve nayebi ke eza situation moko eza facile na koloba eza facile na koloba parce que société na biso surtout biso ba africain donc maternité eza lié na mwasi donc mwasi o aboti te aza lokola tina te donc voilà mais eza ba pensée moko erronée. Donc voilà nga na koloba onde ngwana eza erroné parce que voilà okoki kobota eza lipamboli mais mingi pe bazobota pe bana ngo bazoyeba eloko osana na bana ngo te baobota bana ngo baoyeba nini na traité bango te bamusu baobwaka nga na yebi mwana mwasi moko abota mwana lelo mwa mwasi wana na Canada na otanga kombo na ete na yebi tokola na bango abota mwana tanga boti mwana kanga bazemi 9 mois aboti tanga sisi kobota ezui mwana ke kobwaka po batu bayebaka te mais mutu moko amonaki etango osala makambo wana barécupérer mwana na lelo mama ya na ye arécupéra mwana bokoli mwana est-ce que mama wana azali na motema ya mabota donc on a koyebiso peke landa traitement okota mabondeli continuer kobondela nzambe na yebi tani na ko pambola po Sarah pe akutana na même problème po batu balobaka Sarah oui likamba Sarah eza lokuta te eza solo eza pe na bato eza prouver que non voilà na jeunesse na ye aboti te melaki mukolo nzamba sepela pesa e mwana mais to ko s'attarder na wana te likambo na ko s'attarder na ngoza par rapport ndenge lobi ozomona lokoza inutile okoki kobala surtout mi pesa chance te ndeko na mama eza mibale belé na mokili ya aoluka ne bana te aoluka ka mwasi o a comprendre ye mwasi o soutenir ye peut-être ada na bana ye ozomona ba même so aoluka basi oyo aza besoin bota te mais aza besoin à comprendre à soutenir ye po aza déjà na bana na ye bazali eza pe na ba mibali musu pe alingeli yo pe na bongo bazali bazebele mais biso ne ba africain ezala moins compliqué mais bazali ça ne fait pas de toi une femme inutile. Recommandation na ngai po na basi o ba botité par exemple voilà boza inutilité vous êtes des femmes des belles femmes avec beaucoup de capacités ki bo mama eza kobota te parce que batama boma bazobota babwaki bana na balabala batu n'importe comment baobota bayebi ata kobokola bana ngote bana ngo mona finalement ba baby mais kozala mama eza motema ya bo mama eza eloko mususu kozala mama eza kobokola mingi baobota bana baokobokola bango te batata musu baobota bana baosundola bamama baobota bana baosundola mais kozala mama eza motema ya kobokola soki yo okoki te kobota po bokola bana ya yo bokola bana ya batu mususu bokola bana ya bandeko na yo bokola ba nièce na ba neveu na yo bokola ba orphelin o bazanga batata na ba mama zwa motema na pesa bango peut-être na nzela na nzamba opambolo sala misala ya charité
na nzela na yo kosalaka misala wana kosalisa bana oyo bazanga espoir, bana oyo baza na bango na mutu te, bana bitike, bana wana ntango babanda kozwa lisungi na yo babaosengo merci e babaobengo mama par adoption mpo bolingo na yo eza ya solo. Eza na bato ebele babonga na vie, bato babongisa bango ezaka bamama na bango te, eza mpe bamama oyo baadopta. Biso epa na biso koadopte ezaka onire lisumu, onire problème, mais eza bongo te kopesa amour na mwana oyo azangi mama to tata. Opesi mwana bongo amour, yeba ke ozopesa yango na Nzambe. Biso ndenge eza bo babengi biso ba chrétien par adoption. On se comprend? Donc ko adopter mwana pe kopesa bolingo eza mabete, ko sunga bana na ba orphelinat, ko salisa même orphelinat soko za na ba moyen, pourquoi pas? Ngana ko recommander yango na ba mama o ba botité basala yango pour que ezala thérapeutique. Eza thérapeutique po na yo po ekosalisa yo. Tango bana na ba bengo mama par adoption, voilà, ekosalisa yo ekosunga opesa plaisir na motema. Tika ko tatarder na ko lela ko sala nini tout ça eza na ona tina moko te, kamata botema ya bo mama ozolinga bana wana pesa na bano baza déjà na mokili pe bazangi ba mama oyo ya kozwa bango lokwa bana bango. OK, eza conseil na nga na ko pesa na nzela nango Nzambe ya kokanisela yo, Nzambe ya kopambola yo. Voilà, et même ata okufi lelo ba mari kotikala. Batu musu ba loba ote bana na yo te ba okanisa ote ba mama combien o ba boti bana na bango moko ba bokoli pe na motema mobimba lelo ba mama ba koli bana na basungi bango te. Nga na sala na ba oma vieillard na omona mama musu ana bana emisatu me bana ne ba yaka otalete akufi bana pe ba yena bango te. Wana moni on grave te po ba bana na yo. Mais soki bazaki ya yo te ngé comme ko bokola bana batu te. Alors ndenge tolobi ke bokola bana ya bandeko na yo baneve baniese na yo, bokola bana oyo baza na mutu ya kosalisa bango te, sunga pambola bisiko okoki kopambola, ozomona mpe kozela eloko te en retour ntango yo ozosala bongo. Po mingi ezalaka o te na obokola bana yango bana bato bapesaka merci te so bazwi bake koluka baboti na bango. Wana ya makambo etali yo te, tika Nzambe ye moko asimba mitema bana na me yo pesa sans kozela quelque chose en retour, sans intérêt. Nzambe akozongisela yo. Ozomona kozala limité te kaka ya koluka yo moko bota yango ebele baboti awa babwaki yo zwa bango bokola bango, sala misala ya charité, sunga mangomba. Ozomona ke ekozala malamu, kende na ekodim tangisa bana, sala boy. C'est une façon pour toi pona omisunga omisalisa ezala thérapeutique. Soko ozwi mobali aza na bana bokola bana na comme il le faut. OK? C'est vrai que okokutana na mafinga, okokutana makambo ndenge na ndenge baloba ya yo moko bota ya yo likambo te, mais yo sala eloko wana zomona par adoption. Omona ke kime okota kati na yo ata obokolaki 20 mais mi balé na kati ba reconnaître yo. Ozomona mama bofungisa ba orphelinat, bokendaka na ba orphelinat, bosalisaka bokolaka, botangisaka bana oyo baza na ba moyen te. Yango ozomona ekopesa yo encore plus d'importance na kati ya société ke ozelaka kaka yo moko bota yo moko epoza inutile, oza inutile te. Peut-être na mabota okoki te, mais na finance Nzambe apamboli yo, na éducation Nzambe apamboli yo. Omoni makambo ebele eza ya kosala. En tout cas, je vous aime énormément. Question ne salenga pasi yango moni na yeko répondre na ba onyo so baza na ka oyo boyeba ke vous n'êtes pas inutile. Ezami bali musupe ba luka pe basi o abotaka na bango te mokili yango za na ngo bongo. Alors ba bisous.